Atakundima patinetemo, oyo patiemo, moinga wakana patiemo, atakundima patinetemo, oyo patiemo. Yo peki kolo bango, eba kinie, na batango batia krengo krengo, yo de la kakaemo, ino mokolo yeka koyaemo. Matondo bandeko balandi ya émission baindo bola muka mbote mboto mabota mabino mbote na bandeko balanda biso na eteni ya Angola mbote na bino banso uza kolanda biso na eteni ya Congo Brazzaville pona nini te bino banso baye boyebi kolanda biso bongo na diaspora na nzela ya internet tokolikia bodevinaka soko na fandi espace naturel bo eseke na zate na mobianga minanga ya tango iso nesonga nzina fumukusu kia mbunza la mpanda na Angola kasi lelo pe zete émission ya analyse otomekaka kokabola na bandeko kasi tolingaki mokolo mwa lelo tolakisa bino maekani mayebaki na koleka bongo mokolo ya poso 19 décembre ya mbula iye tozali na stade de Martyr ozalaki bongo lancement ya tournoi ya nativité ndenge bengamaki ezalaki groupement il y a un mouvement sportif particulier. C'est là qu'il lancé bon na ministre. Il y a jeunesse, sport et loisirs. Totangi Kombo, Kambai Chimbombo. Tolobaka, Lisanga ya futuka fana pambu vidila. Azali wana pona ko appuyer. Ba e banso yo ba ebi bongo ko assurer. Toko lengela bonsomi ya bilenge. Lokola tomona ki ministre aza moko ya telemi pona kobundela pe bongo bilenge ya mboka Congo ponini te biso lisanga futuka fana pambu vidila toleka na kopesa epe bongo bokasi to maboko potolonga etumba iye epesa meli biso ya kobundela bongo jeunesse congolaise kasi ya mboto kota penzana sikisiki ya malekaki bongo omokolo mona tokenda na ino totala lolenge kanya ezalaki bongo arrivé ministre ya jeunesse sport et loisirs na kombo ya Kambai Chimbombo Bolanda ba honneur ezalaki réservé pour na bango soko toze ko beta nkota moko na bino bandeko ya régie bazalaki bongo kokoma omokolo mona kuna na libanda ya masano ya stade de Martyr Tolanda. Nani akakikanyika kosinga ikimbangu na manaki Kuna fami na maite Kuna libota na maite Kuna lobiko lo pasa moindo Nani akakikanyika kosinga ikimbangu na manaki Kuna fami na maite Kuna libota na maite Kuna lobiko lo pasa moindo Nanyo kwa maki, na beta maki, na fima maki, kuna lobi kono pasa moino. Nanyo kwa maki, na beta maki, na fima maki, kuna lobi kono pasa moino.
Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture du tournoi des nativités. À ce titre, je vous invite à passer le détachement en revue. Au moment du détachement, le commissaire principal, Kitona Kisupa. Matondo bandeko balandi wana bouti bongo kolanda ezalaki bongo kokota pe kokoma ya bakonzi tokoliki ya régie azwaki tango ya kolakisa bino boyei ya bango moko ministre oyo bouti komona ndenge bazali bongo kokoma na libanda ya masano ya stade de Martyrs. Sikawa tokenda tokoti na kati bomoni tolakisa bino ndenge milulu mina mibandaki kobanda na nzembo ya lokumu ya mboka oyo banso toyebi hymne national na biso debout congolais oyo betamaki bongo na bandeko na biso ya la police congolaise pe bongo tolanda moya circonstance oyo epesamelaki bongo na bango mei excellence Kamba Chimbombo aza ministre ya jeunesse sport et loisirs soko bandeko ya régie tozaka kana bino kobeta nkota moko tokenda tolanda oyo ezalaki bongo mo ya circonstance tolanda. Monsieur le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Tenir sur nos pieds pour l'hymne national, qui sera entonné par la fanfare de la police nationale congolaise.
nationale congolaise, nous invitons pour un grand événement. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le responsable et président des différents groupements sportifs particuliers, je ne voudrais pas aller en détail en suivant le style de la communication tout à l'heure du général, représentant des groupements sportifs particuliers. Je voudrais saluer la présence de tous les honorables, les excellences, les inspecteurs généraux de la police, les généraux qui sont ici avec nous, les colonels, les chefs de confession religieuse, toutes les personnalités et partenaires qui ont répondu à cette invitation, tous les commissaires principaux, généraux, à vos différents grades, qui maîtrisent je tiens sincèrement vous saluer sportivement et vous dire merci si vous pouvez applaudir pour vous-même pour ces grands rendez-vous. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui, sous la conduite de son Excellence Monsieur le Premier ministre et sous la supervision de notre coach. Venons des stands de sport. Sous la supervision de notre coach, nous disons les coachs de notre équipe gouvernementale. Notre équipe gouvernementale s'appelle Joseph Kabila Kabange, le Raïs, pour qui je demande que nous puissions applaudir très fort. Je ne voudrais pas faire un long discours. Tout simplement d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ces stades, ces grands stades de Kinshasa, et saluer tous les groupements sportifs qui ont répondu présent. En commençant par notre armée nationale, je voudrais faire comme on fait à l'église. Nous voudrons demander à tous les militaires, en commençant par tous les généraux, qui sont ici de se mettre debout. Nous allons les applaudir. Tous les militaires, je vais appeler la police après. Tous les militaires qui ont répondu. La police après, on commence par les militaires. Forces armées congolaises. Maboko pour la force armée congolaise, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup pour votre présence. Je voudrais inviter, en commençant par l'inspecteur général adjoint, représentant de l'inspecteur général, et tous les inspecteurs principaux qui sont... Donc la police dans son ensemble. Nous vous prions de vous mettre debout dans notre temple sportif. Merci beaucoup à la police. Merci beaucoup à la police, vous pouvez vous rasseoir. Nous voudrons inviter les chefs de confession religieuse qui nous ont fait honneur, en commençant par Papa Koussou et par Pasteur Nyoso, par confession religieuse. Papa Koussou, vous pouvez vous mettre debout, nous allons vous accueillir dans notre temple. On a ligné là, on va équivoque, voilà, très rapidement. Parce que, tout à l'heure, le général a tout dit dans la litoi. Ma belle a demandé songi, général a lobby, on a pas vite à te. Pas vite à te, mon général, pas vous vamos, donc, Denis à vous vamos, il y a moi, donc, merci, mon général, ma belle a demandé songi. Merci beaucoup. Nous avons besoin de la paix, c'est pour cela que chacun dans son secteur, nous dans le secteur du sport, nous sommes organisé par ce temps qui court, à relancer ou à lancer les activités des groupements sportifs particuliers et que nous puissions nous conformer à la loi sportive. Cette loi sportive qui a été promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, combien
les militaires et la police sont bien appelés, commandant suprême, a promulgué cette loi depuis décembre 2011. Il n'y a aucune raison valable que nous puissions continuer à mettre cette loi dans les tiroirs. C'est pour cela que nous avons dit, nous allons accompagner l'armée, la police, la première des institutions que le président de la République, dans ce dialogue qui est attendu par tous les Congolais, pour voir ensemble comment nous devons gérer la République en toute tranquillité. Nous avons voulu innover en ce qui nous concerne, qu'au niveau du sport, que nous puissions lancer à travers des activités sportives à tous les niveaux. Nous commençons aujourd'hui et les finales vont intervenir le 24 et le 26. Bonne chance à tous et que la fête des nativités commence. Merci beaucoup et je remets la parole. Matondo bandeko balandi wana bouti kolanda moya circonstance tina ya bosangisi bato kuna na kati ya stade de martyr tokoloba soko moto ayena makanisi ya malamu topesa bango maboko boyebi bambula ebele makambo esalama te sport na milieu militaire elala sport na milieu ya la police elala na milieu académique biso tokolaki toyebaki bongo kubeta tubande kobenga ba tournoi interscolaire oyo ezalaki mpe promouvoir football congolais boni makambo wana elala bambula eleki mingi baministre baya kasi likanisi oyo ekufaki lokola excellence azongisi yango mpo nini te topesa bango matondo to tobetela bango maboko tozalaka kaka te mpona kobundisa lolenge tokritikaka soko mpe moto asali likambo ya ntina toyaka mpe na media mpona kopesa bango matondi kasi toza mpenza kuna te po biso tomesana mingi kointerprete mabe de pere kezala oyo tozwaki mwa eloko yango tozeli koloba mwa mingi kasi boyoki ministre basengi to banosaki bana ya lisanga ya futuka fana pambu vidila lokola babiangami mpenza ya mokolo mona mpona nini mpo bayimbaki hymne national à la nationale alors imeyembamaki na nkota na biso exclusivité nulle part ailleurs sauf na lisanga ya futuka fana pambu vidila nalobaka lokola bilili eze biso tokoloba mingi te tokenda na ino totala bilili bongo tokozonga po totia mwa bizeuzeu na maimalekaki yo mokolo mona bokomona mpona mbala ya mbona mokili hymne national basenga bis Régis oyo tozeli kobeta nkota moko na bino tokenda na ino totala bongo tokozonga mpona kotia mwa bizeuzeu tolanda. Lelo tozaki na particularité moko me bakobundana no likambo ya courant soki ekozonga to kobunda kaka na bandeko ya snel mpona courant ezonga mokolo lelo nalobi makambo mosusu tokotala nsima yango bainvite oyo bomoni wana bana oyo bomoni kuna na suka bana mike bana bovamu wana ils étaient nos invités particuliers po bayembela biso hymne national na 4 langues nationales. Donc, tokosenga na bango vraiment ça est-ce que bakoki koyemba ok biso awa bale kobetama tozala presse te tant ekobomona masano mais civisme sportif respect ya bainstitution ya mboka na biso en commençant par l'institution numéro 1 que le chef de l'état komba na biso mobimba yango wana kotosa bainstitution ya mboka kotosa bilembo ya mboka le drapeau national, l'hymne national, yango bana o baye wana baye pona koyembela biso hymne national et c'est betamaki mais o to boyoka na botosi ya hotel masusu vraiment nasengi bino pardon hymne national na lingala na ba jeune ya Bukavu
boyembela biso hymne national na lingala tokolanda bino kaka malembe hymne national moko presse là-bas kozwanga kaka nga bote événement nde ya mwana comment est-ce que toyembaka hymne national na lingala bakonzi basengi boyeke vumba moboleka nde na liboso awa boya na liboso awa bokutana na liboso ya polise sans instrument. Est-ce que vous sentez l'esprit ya hymne national? Vous sentez patriotisme ndenge kozamusa vraiment lokola eza hymne national baza koyemba bato bazali na tenue sili bakotema na position ya garde à vous bato baza na bere bakosalue ezaka ndenge wana. mon général alobi boye oyo aza na bere na motu lokola eza hymne national akokata sali boye oyo aza na civil akotelema to respecte hymne national na biso tokoyoka yango lisusu na lingala po tobanda kokanga yango moke à vous bobandela.
Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, nous déclarons ouvert le premier tournoi de nativité entre les groupements spéciaux particuliers. Et bonne chance que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda nzembo ya lokumu ya mboka telema mwana Kongo oye salami pe yembami na bana ya etelo nengwa mafuta bana lisanga ya futuka vana pambu vidila pona mbala ya yambo toyemba hymne national po toyemba ka mingi hymne international debout congolais ebele bayokaka bayebite elimbola kanini bomoni liboso ya bakonzi bomoni liboso ya ba mapinga bomoni liboso ya baimbiso bazalaki wana batikali epate pe basengi bana oyo babandela yango nde tomesani koloba na bino o eze mosala oyo epesameli biso kobongola mokili oyo loposo pembe ayaki kodétruire kobanda kozongisa bavaleur culturelle na biso ndambo lisanga ya futuka mfana pambu vidila eza te oyo bino boze kokanisa oyo eza pe exemple bino bokumba bisika biso bozali bandeko ya la police bino baenseignant bino baétudiant bino banso ndakisa ya kolandeza yango po na ba fin fond toko souligner que eyemba mito ezali bongo na bankota nyonso minelo na 4 langues nationales ndenge bayilo poto balobaka eza na lingalo bouti koyoka eza bongo na Swahili eza na Chiluba eza pe bongo na Kikongo na eteni nyonso toko kenda ekoyemba mana nkota iyeloba makana esika tala moto aza koyemba likambo aza ko maîtriser aza koyemba likambo oyo ayebi tokolikia eza sans polémique bana wana balakisi vuvamu toye kokoba mosala ya mfumuki mbango kozipola maema batama kozipola maema boma mbangu difika answe kwa yango lisanga ya futuka fana pambo vidila toyebike bokozwa ba DVD zali oya lingi boleki bongo na ngiringiri ekopesa melabino pona ko maîtriser hymne national à la nationale alors imba malisusu hymne international te toze ko pusana bandeko ya régie baza ko salanga signe ke toza ko pusana penza na manaka mabiso ya mokolo mwalelo kasi tolingaki peto la kisabino ba défilé yebaki na ko salama mokolo mona ba équipe militaire ba équipe ya la police ba équipe académique to ya ba institut supérieur to ya ba université ba yebaki na ko défilé pe lisanga ya futuka fana pambu vidila wana boza komona eza bongo ete lokaka bano baza kotanga na bankota na biso pe baza kobeta lisolo ya mboka Kongo oyo mbuta lumumba la kaka lisolo ya Kongo ekobeta mato ekokomama na ba Congolais boya botinda bana bakosonga kotangisa tolanda naino défilé yesalamaki ndenge nini bato base défilaki liboso ya ministre na tina kolakisa pe esengo na bango mbula mingi ba mapinga na biso bayebaki lisusu kosakana te na lisano ya motope mbula mingi la police na biso sakanaki te mbula mingi ba étudiant basakanaki te kasi na initiative ya excellence tozongi lisusu tokozonga lisusu komona ba équipe wana na barme na la police wapi ekosala lisusu mosalo esalaki na tango oyo utaki koleka soko bandeko ya régie ndenge tomesani koloba na bino soko toza kobeta na bino nkota yoko tokenda lisusu batala lolenge kani ba équipe de filaki tolanda
matondo bandeko balandi bauti bongo kolanda oyo ezalaki bongo défilé ya bandeko nyonso kolakisa lisusu esengo considération na bango epai ya ministre excellence Kambai bomoni défilé e bato yoko bomoni ndenge batamboli kopepaka bongo mokonzi excellence Denis Kambai ponini te na ba généraux na biso nyonso pe bakonzi ya la police pe ya FRDC lolenge batandamaki likolo pona nini te ne sonyanti na fumukusu kia mzala panda na ngola oyo bayaki bongo ko fandisa lisusu mwa bonzambe na eteni wana pona kolengela bongo milulu minene miye mizali kobongisama mokolo mwa le 4 janvier 2016 martyr de l'indépendance lisolo yango boyebi lolenge elekelaki botika bayoyo banyokwamaki na mokolo mona bobosana bango bokenda kopesa lokumu na baye ya bacravate le 30 juin lolenge kani bokoki konéglige mama oyo abotaka le 30 juin si le 4 janvier 59 nde makai maemanso mabandaka nde makambo makatanaka esika moyindo alobaki non N-O-N. C'est fini. Lelo bokolala wate. Nde sika makambo bandaka. Kasi bo préféré ko pesa lokumu, bo débloquer ke belé ya misolo pona mokolo ya le 30, esika bato bakenda ko bina na bango rumba, indépendance chacha. Bobo sanini ni botaka mokolo mona. Toza penza na ino wana te po wana tolaki eza bongo le 4 oyo rater ya mokolo ezane sonyanzi na fumukusu kia munzala mpanda na ngola bakolakisa lisusu histoire ndenge toza koloba mbuta lumumba balobaka lisolo ya mboka na biso ekokoma mape kobetama na biso moko bayimboka kasi lokola na ino tokomi wana te tozonga lisusu soko bandeko ya régie tozekaka kobeta na bino nkota moko tokenda kotala lolenkani ministre bakitaki bongo na terrain pona kosala bongo lancement ya tournoi de nativité wana bokomona basalaki ndakisa to bapesaki exemple na football kasi ba discipline presque nyonso ya mboka na biso ezalaki wana ndembo ebetamaki ba université ndongwanaki la police na FRDC pe bandongwanaki kasi lokola etando eza bongo ngonga tokolakisa bino kaka lolenge kani tournoi yango ya nativité ezalaki bongo lancé na bango mei excellence Kambai Chimbo. Merci, Junior. On met combien de minutes? 25 pour 25, hein? Repos 5 minutes. Il faut voir la voiture déjà bien avant. Assistant Dino. Meilleur arbitre aux motos. Ok. Comme ça, au match. Merci beaucoup. Ah, paniqué bonine. Matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda lolenge kani yango tournoi ezalaki bongo lancé na bango mei ministre Kambai Chimbo to bandi penza ko benda suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo kasi tokokenda te na kosukisa émission na biso ya lelo soko tokolakisa bino te discipline mère to sport mère oyo aboti bongo ba discipline nyonso to sport nyonso ya bopikiliki bwa nzoto oyo ezali bongo boxe de pharaon o balobi sawara combat africain wana ebotamaki bongo na Egypte lelo tokozala penza na tango te ya kolakisa bino yango na tango molai kasi tokolikia na mwa batango nyonso na biloko ya lisanga ya futuka fana pambu vidila boswaka tango ya kolanda bongo sawara yango eza bongo discipline oyo ebotaki bongo ba sport nyonso eza kodondwa lelo na mokili na biso soko toze kobeta kota moko na bino bandeko ya régie kuna
tokenda totala lolenge kani bana iye baepataka yambo ministre mokolo ya le 22 novembre oyo ezalaki bongo visite ya ministre na lisanga ya vutuka fana pambu vidila kuna na mongo Congo nde nsima ya komona discipline iye balakaki balobi di jamais vu désormais bisika nyonso na kokenda na kokumba bino bo exibaka yambo makambo mabanda tala lolenge kani ndakisa bandaki kaka nano na dobi ya tournoi de nativité nde sawara bazalaki wana pona kolakisa pe liboso ya babianga minyonso lolenge kani bakoko na biso banyolisaki pe misuni na bango lokola bilili bize tokoloba mpenza mingi te tolanda. Matondo bandeko balandi to bendi penza suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisi matondo na bandeko nyonso ya technique kasi bobosana te le 4 janvier 2016 biso nyonso na stade de Martyr libulo boza komona boya bangunza bilenge ba sportif bino nyonso likambo yezende ya bino peuple congolais nyonso sikoza oza kolanda émission komisela ndeko sango toyeba pourquoi date ya le 4 janvier soki ezalaki le 30 juin bolingaki bomona mokili eyindi pe eningani kasi po nini le 4 janvier te lelo ezalaka négligé lokola excellence kamba echimbumbu ndimi na kosangana na nesongi ya nzila pe bangunza nyonso tolobi tokokenda koli
bosembo etikalaka bosembo. Bosembo etikalaka bosembo. Mingi ya kolobeza te tolobaka itando ezengonga baza kosala biso penza sini tobendi suka soko bolandaki na lolenge longo bani bopesa matondo na kwa ku image ponini te na neluza bio pyramide na ndeko ngala zumbu 9L ponini te tozwaki pe assistance ya ndeko na biso kivuya oya za bongo seki ya bamwangisi nsamu tosuki awa tokutani na bino na poso ezali koya pona numero ya sika matondo mingi. Moino atana pasiengo atakondima patinetengo oyo pasiengo Moino atana pasiengo atakondima patinetengo oyo pasiengo Yo peki kolo bango, na